méchant, bana tout ya kin, bana tout ya poto, bozolanda biso partout dans le monde sur le www.fimbu.news. Balobi Mikolo ba news ndefani ne poto na Fimbu avec votre humble serviteur René Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ. Hein, veut dire qu'il y a un salon à gaucher mon ami de on a quatre commune à Bandalou à Paris. Là je dis un très grand merci na batutuko basutenanga Shadrach Bulzer BMK. Balobi patron des patrons sans difficulté financière, Shadrach Bulzer BMK. Et puis sans oublier mon vieux Jimmy Belaou, Adel Djogo Babou Danzé, la prophétesse Mémé Sita, Befa les motés Maya Mama Pichuna. Hein, veut dire que vous en avez partout. Et puis il y a Jolivette Tsamba la française, de Bordeaux. Balobi Abandaka P à Soukisaka. Donc Minga Kolobezat avec mon vieux Carlos Kapasu, mon vieux Richard Amelel international. Merci Nabino Tubolinganga. Si on a lingi Mike Luzoladio, on célèbre élément au kaka ya 4 minutes. Merci Angèle Moussoïli Makizembe, Papi Kelly. Ozola nanga bat basuteke nanga mingi mama tete tumba moi si papa Gédéon Mukanda me dit que na Paris oza ebele ba Franck Piroger mon vieux David Chimanga le sénateur belge Bertin Mompaka bazola na biso partout dans le monde mingi kolobezate to landa élément o merci anga na bwaka na nyayokate na binisa Kongo na nyayokate lelo na koma koyemba fimbo na fimbo fimbo site oyo eye na motwe fimbo na fimbo abiri fimbo na fimbo kana piana pito pale elweza fimbo na fimbo fimbo na fimbo kokana na menja kokana na lubefu kokana la wembonyama kokana